bonsoir, ça dépend ya Herbozo Landabiso na émission Polele na kati ya e-news télévision na Pesibino Mbote partout bozali na koki ko banda émission na ngate ça na pesa sponsor numéro 1 ya émission na Mbote so na PCT Zoua Mama Rose la patronne na kati ya Nouvelle-Zélande na Pesio Mbote sans oublier Mama Yu Mama sociale na kati Autriche ya yo pe ngwana Papa José Yung, l'homme simple, je te salue, mon papa. Babonner la bisogno surtout. Na Pesibino Mbote, bon continuer toujours à aimer, à liker et puis à partager les vidéos parce qu'il y a un partage. Partage de ça la biso bien. Na sima caméra. Na moni Dieu merci Maembi mi s'appelle le truc. Na plateau na nga na morote na zana manicure de John. Maniqué de John, moi c'est à lèvres sensuelles, bâti c'est là, il ça c'est calculé. Maniqué, bonjour. Bonjour ma chérie, bonne fête. Hein? Oh, merci pareillement. Merci. Merci de Tokutani. Nenga komisi nga journal lelo. On peut sa pasteur nanga imbote. Pona bandara na ye papa nanga molimo na maman pasteur nanga. Apesi ba mbote ebele maman pasteur nanga maman filo bonne fête hein. Naba Bassignon c'est à Sion à la présence de Dieu la Kimbono bonne fête Nabino Yago bonne fête Nayo le Mela Swamba bonne fête Nayo chroniqueuse on appelle sinon bonne fête de mère bonne fête à ba maman na ba camarade na tout na capella base ba le bibi onde makamba bonne fête Nabino esika bozali manke de John bonne relation na wata Quoi ta mission Congo toi en relation montagne na ça relation na wata te ah mission na biso to komisaka tout le monde qui wata a voyagé na Christine Zora o ya zali tontine ya bana na yo elobela ki onini komona tontine na bana na yo a umeli na Congo pas de voyage qui par-ci par-là mais wata de la salier plaisir à mémier quelque part on décarte tout le monde qui a qui bazongi bala sikona Kinshasa et ça là qui vraiment ndeni komona arrivé à Christine Zora et puis au kende poto na ye ça là bien makasi c'est pas qui vraiment oui ya umela ki bat ba prometa ke poto kenda raté bat ba promettre ba voyage ba memakete wata au moins kokisi akokisi na ba akokisi comment je peux dire akokisi veut na ye veut un jour et qui est des potes musiciens. Rêve naïe, voilà. C'est bien. Comment on a eu apparemment aux autres déceptions et pas fallu pour pas hériter wata. Pourquoi quand il y a des déceptions et pas des musiciens? Là ça là pas musicien. Non mais que c'est pas musicien mais moi des déceptions. Pas fallu pour pas. Pas fallu que nanga mon volontaire na moni que simbi tenga directeur na longo na tiki nanga olobela ya ko simba de on est déjà déception non tant mambo simbi te poso mambo za nango bientôt OK nango bongo tant na moni que simbi tende do tikara ce que simba ko nga continuer c'est ça raso signé un contrat j'ai pas eu un contrat avec victime nazaki na koza boya mission tenga manike parce que nazala moi c'est mission ah oui toi bien na koza boya mission tenga n'a pas fallu volontairement. Tu comprends? Il y a qu'à rendre le boko oyo aidai biso pe na matanga. Aidai na matanga ya vie babia. Ya ngope na ndoko mais c'est tant na moni que non sentir ne linga te na benda ina ngana lobela na ma musu sa banaliser makam susu. Ah yo ke ndaki ndepo donc longa ki pona falite pona ceinture na ende et pesa ki déception na kana yo. Voilà. Ah. Lelo to moni Rebotilo, moi c'est Innocence Bi aboti. Rebotilo donc eza lipate kwa ngate comme on a star moya pembe star mo abwa kamarana ye anzimi abota na monde ki lelo na Innocence Bi. Conseil ni ko pesa ye atake mama malgré abali na noté baboti anzimi abota. Conseil ni ko pesa ye atake mama manique abate la mwana. C'est pas une décision facile. C'est pas une décision facile. Il y a un ndima kobota mwana na âge na déjà et puis ça la visibilité et puis ça la succès. On se comprend. Et puis félicitations à innocent à organiser mité. On se comprend malgré ba dire à batume andimi mwana nae. En tout cas, c'est à féliciter mais à honorer siko.
apesa mwasi valeur ahonore abala ye so bayokanaki contrat babotaka ya mwana sibo mais so bayokanaki ke bazala bolingo abala ye eza contrat te ya bango vraiment eza amour frère abala ye kotala mama Manike nayebi question na opposé oyo bémission tout obanda osala na bato baopposé yango kaka baotika te parce que toomona lelo na internet ezoleka ezocartonne ezosala rage tokoloba na internet komona Karine oyo bato babandaki kofinga oyo azalaki lokola mwasi ya ndumba oyo bato babambaki mabanga bato basakanaki na ye lelo Karine Mokonzi abali Karine Mokonzi aa na zemi Karine Mokonzi abali aza na zemi bato bafingaki ye bato bakritikaki ye bato balobaki mpo na ye question kolemba nango te mpo émission to bando osala na bato bando tuna yango kaka yango déjà Karine aza na zemi te Karine atiaki bilamba na salle Karine nde eza na afuti mobali mpo mobali akende na dot mobali afukami mobali innocent mobali afukameli mwasi na miso ya bato alatisi motu mbongo esesa motu n'importe quoi mbongo ekiolesa mwasi na mbwa elatisa motu na nyama mbongo bo mpona kofukamaka elo mwa ya facile komona garçon na vraiment est ce que Karine akolekela mbongo mpo afukamela ye oh bon garçon na nani anelo te Manike de John mama panza po tolobaka vérité juste vérité parce que mission nange eza nango polele olingi na polele te zappe na yo parce que tolobaka ba juste ba vérité toyaka mpona critiquer mutu te tolobaka mambo esamela nde bato Manike de John alobi garçon wana ane na mbongo te evi kikuli ane na mbongo te garçon normal centimètre kutu aleki efeli kutu aleki ye oyebi ke yo banga no en plus olobi ke babali Karine na 2 casier nga mo mpe natalaki yango kosente kutu mutu baosente mutu bazopesa 4 casier ndeti na biso ndeti video wana eza 2 casier ebongo na okosa alobi ezalaki 2 casier te abi bandako na bango ya poto ezalaka mikie en plus ndako poto ya moke na nini nalakisi ndako ya nanga na filmele ndako ya nanga mirai ya abi ana Congo bato ya Congo bavivra na bavilan mais na poto bavivra na baappartement bachambre mikie bapoto nde ville ya te na poto baluwa asale te mpo na luwa isale te kasi so ndako yaki moke aluwa isale te mpo na poto basala nyonso na basale dot na salle tout na salle mpo na yo kie pa lobaki abi donc Manike seke yo abi seke yo ya na opoto te bamakambo tu ya poto oyo olobaka wana seke oblokaka yango na motu parce que soki oya poto mais olikango bando omona bandako na so ti nde ezalaka bamikie baluwa asale feki aloué ça non ya bi près d'autres fait ça mara na ndako do de omoni de kazi oyo omonaki na ndako ya banani ndako ezaka na Belgique aki osala mani na Suisse esami na ndako ya banani kasi alobi boye de esami na ndako ya nani alobi te asami na ndako ya nani na ndako yazaka na Suisse te yaka na France solo wana libala esami na Suisse mama na ye azaka na Belgique parce que sami na ndako ya nani mpe nayebi te okoyebisanga na ndako ya nani question toyebi te nga nayebi te yo oyebi te ndeni yo nde lobaki makambo ya 2 casier babali na 2 casier monani na video ezalaki 2 casier ye alobi non alobi boye c'est bon pas de problème mais Karine Mokonzi asalaki droit parole nayebise nga nga na katikati moloba kaka oyo nga namoni nga na sento mwana loba oyo namoni namonaki 2 casier nalobi 2 casier loba se défendre ke no bandako apotesa moke atike bakasie mosusu libanda moya kota wana kati ya ndako yaye te mpo ndako yaye moke yango natuni sikoyo mpo na nini alwa isale te mpo azalaki na contener mobimba etikala ye libanda po bandako apoto ya mike biso toza chroniqueuse biso mpe totalaka bavideo na bino totalaka mpe tokotaka mpe ya moko koti YouTube otali bo Manike alobaki boye Karine moko mpo nayebi ntango yo olobiki no babalaki na 2 casier ye mpe ayaki kosala droit de réponse défendre pourquoi ye bandaka parce soki lokola azalaki na contener bakasie ezalaki ebele na boyi te bon sava bakasie ezalaki ebele kasi mosusu etikala libanda mpo ndako ezali mokie mpo na lwa ine kaka sale te kasi wana sikoyo ya makambo na ye bakestion eza ya ngai Julia la charmante baréponse eza ya Manike de John nayebi no mo bozoyoka nde Manike azodéfendre mpo na ka na ye ipare Karine ayaki ipare te me tomonaki Karine ayaki alobi Manike de John mwasi ya ebembe ya vie chokoro oyo esalaki mpasi makasi parce que Manike de John bakabwada na vie chokoro akufa lelo oyo kotala
être vivant lokola maman Maniké de John moi ça lèvre sensuelle et bisaye que non azali moi si a ebembe et sopi et batnyo so ba inyemba moko mais ba sara ba discuter na mo wei te le na ko na problème na yo jamais na oui chrétien mo wei moko naza na nga maman Maniké de non lo ba juste ba vérité parce que nga na lo ba na nga polele terrain na memio terrain mabe bat ba inyo susu oh ba ko ko lingo ba ni ba ise ba omba moko Karine senga pasteur yanze ana bisonyo so ngamo kuna okufa ngamo nazendela tambwa bo ebembe ya hotelema yo zone bembe hotelema bembe hotelema na okufa ti okufa te ngobe na okufa meto ebi mukoto okufa kazo se bembe hotelema oh elo ko toka zone ka kazo bembe te posa en souffle za bibembe ya hotelema c'est que Karine mokonzi pe Maniké de John na loboza ebembe hotelema oze bembe hotelema kasi ekute bembe hotelema na ba péché belé espérant zanga lisumu na mokede o babo bambela ke masumu wa sali ba sex ta patona ba porno al mutakala na internet donc akota na mabula bat bakufa akena pa ba edingwe mona ye azad nyoso wana na lo bakamona esama na mona ngo ba video ezali Maniké de John na lobi bongo me ye moko la kisabiso ba video na ndenge na ye ngana zana ngapo na mutu te ngane na sabwe nazana nga ebemba hotelema parce que na ndimela mutu akufa se quoi ka Jésus-Christ. Ya ona linga kemi po ya kufa se quoi. Mama oza linga swanga soki yo okufa te ngana ba aibi pasi ya okufa te. Mais lokwa yo po okufa isalinga ni chaud ni froid. Esenga ka bien na ridiculiser yo ke okosa batu membalo to anu à la loupe to talo à la loupe. Ya ona tikelo 4 mois lokwa na ok matadi. Non ça 3 mois na moni so na pesi plaisir au bimisa makambu sikoyo na ozwa plaisir au sekote alors na kena makambu na o moins la sai na émission na Afrique Elengi TV ndenge ozobotola mobali loboko na kata fête mobali obo simba yo ozobotola loboko donc yeba kena na ba vidéo na makambu ebele na bokilo na yo ba semeki ba vrai semeki po bazali na salle ba semeki te ba semeki a louer donc ba frère c'est qui va komela inga na ba voice na bango donc yeba ke na makambu sûr que o bimisa ba voice na so ultima tadi na ye na larguer ba bombe to c'est la journée de la femme pe eleka to ko sambisa mwasi na moya ba mama te na sambiso après journée de la femme masasi kalikilo matata makasi ebi ke nga koki na nga te parce que yo ozabena dans na ebiti obanga mamute poane obanga mamute ka ponde lobi oza mort vivante. On respecte les gens, on a mort vivante. Pour na ebemi na okufa lobi. Yango ne sali ki obanga no makambo to popola na obatuka na réseaux sociaux po obanga no makambo. Liwa makasi obanga na ngali wate ponde pe na sala émission na ko bima pe po batamponinga na kufi o kama la charmante de to sala émission na ye boyena. Donc il faut ka ko senga nzamba batela biso. Non nzambe sikwa linga ba kufinga ba kufa te. On a vraiment na yebi yango to komi na biso vraiment na fin ya émission na biso na Maniké de John le na yambaki Maniké de John qui vraiment réel plaisir ya ko recevoir ye na plateau nanga et ça li biso vraiment waouh ko yamba mwasi à lèvres sensuelles comme Maniké de John na pesi bino vraiment ba merci na ndenge bolandi émission na biso na ndenge bozaki côté branché ya kolanda émission na biso na kati ya e-news télévision bobo sanate ko s'abonner ko liker puis partage ngana linga partage Dieu la charmante linga partage bo partager nga ba vidéo nanga etambola sur kilo ebika ndenge ezalaki sala biso vraiment bien Maniké de John mot de la fin na ba o tout balandi biso balandi mission na biso na moment oyo mot de la fin na yo donc mot de la fin ezakaka tokuta na bandal et pas van chez Van dans tokutana wana et ça bien lobby le 8 mars le 8 mars ya lobby babi lobby ça va inda mes copines na capella Van wana et ça biso bien bonne fête de maman à toutes les femmes merci beaucoup oh bonne fête na ba maman surtout maman Rose la charme maman Rose depuis Nouvelle-Zélande bonne fête na yo maman na ebi ke opolanda kinga bonne fête na Mami Kinda bonne fête na yo na pesi bino vraiment ba merci na ndenge bolandi émission na ngai mama yoyo na kati Autriche bonne fête na yo et puis maman na nga moko ya motema maman mo asololaka bien maman Karine na kati ya Australie ba bonne fête na yo
nasepeli vraiment na ndenge bo partager bo liker bo aimer émission na nga na yebisali biso déjà bien merci na bino tokutani na émission na nga oyo ekoya bye.